Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Notre président. Say yeah, Bisoto Boni. Say yeah, président ya Congo. Say yeah, Bisoto Bote. Say yeah, président ya Congo. Mbote bonjour na bilo batozo li baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezui ezali bongo branche moko to tia la chaîne de libération Océan du Congo et pas auto akabonga Congo mani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto belaka mota papa le moloto ekita eziki sa mesala nyonso ya baloka ye pour le Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to sala bongo éveil patriotique et pas auto longola ka peuple congolais la bolima et pas auto chaka litono na nzete po to benga yango malamu et pas auto saka bongo mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzili ko motelema ka kobeta ka gonga ndenge to beta ka mikonyoso ko baite tango zali mabeto telema to bundele ko wabiso et pas auto telema ferme et fidèle ko la bakuki après ko zela ka le seko ya République démocratique du Congo et pas auto moko de la kamalo ba encore la biso de la bourrère wala ba biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique mana nangana kunya de la ngai na États-Unis d'Amérique et qui est ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre ezui comme la bongo mona mère de Bruno na Autriche ezui mona bongo maman na Julie na Suisse et puis maman Adolo et pourquoi pas maman Samuel ezui comme la bongo Big Daniel Ngenda de London Big Daniel Ngenda na mwasi na bana pe libota mobimba wana za de Big ya océan de la presse congolaise ezui et comme la bongo maman Jovi Charlie Chobo papa Mapasa et mona bongo papa Alfred maman Clarisse Namboka lipasa nanga ino ya se ante live et pourquoi pas mama Congo peso nganzila ya kimbangu ya tungunya ezui et mona bongo kilamba jeneta lotake tubakale konto bokle lokondo et fam pekato na place 49 et pourquoi pas na akene mama sociale mama ya bala bitike la chabienne ezui comme la bongo ba mama sociale basi ya nguya na plus 32 ba mama missionnaire ezui mona bongo ba mama missionnaire na plus 32 la boka dita babe il faut que yo monte ba ko lumumba et comme la bongo pe ba mama viltaneuse wanezali association comité de mama viltaneuse ezui comme la bango na mokambi na bango mama Tete Rebecca Zamba Pambola pe maman Madeleine ozali bongo moko na kati ya lingomba wana association comité de maman viltaneuse Nzambe pe amona maman pasteur Yvette Mungomba Miss Bilole maman pasteur Yvette Mungomba na Isa na États-Unis d'Amérique Nzamba pambola bakongo mani ba mama ya moto mojali mozima mite Nzamba mona bongo papa na ngai Mikael na mama Celestine na France pona nini te assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima na ngamo bana South Africa mbote mingi bana South Africa toko milengele ngonge bele bitoko koma toko tambusa makolo kaka soki to salindenge to za koloka na mboka gilo mpinga na naelo mpinga gi prompt rétablissement merveille qui toko pe ba mapasa na papa na mama bonane bande ko nga tozoloba toza koloba pona nini ezali tango esengeli biso ba congolais to telema partout au Congo azali
Ba papa ya Suisse boloba ki botelemi me to benga na te. Petit frère Zola numéro ezali wana. To benga na ba mama to sunga na tango ya ngolo. Tango ya ngolo esengeli tout congolais a contribuer. Tango ya ngolo ndeko na ngai ezali sous temps to voler ba faste. Na banzi bolandi mindele ba ko lobela yango. Video na ko tika yango moko loba ndeko ya biso lobi pendant 13 minutes na che. Ba kata ete ba ko chai mobimba. Pona ni tozo yebate. Tolingi to mituna. Est-ce que Félix vraiment yemoko tango lelo ami nommé Yemoko comme président mi voté moko na batuni na ba machine na ndako pozo a deuxième mandat ya kanza wa senga kibiso tokozongisa yango tamba zakile kinga kati abande ko bonja ka kabila tike deuxième mandat mazu yango ya kanza ya yemoko likambo pete mais Félix est-ce que linga boma Congo to ezelo koni likamoni ya biso na ba Palestinien na Gaza ba ya awa bandeko botala musika bango bazali ba mboko eza pembeni na bango ba boyi bongo ya Congo ezali nini ezoka musasiko mindele Congo to na problème bandeko langa ba Rwanda ba kimaka bitumba la bango ba kotela biso awa ya ba uto na ba tuti ba kota a bandeko tozana na bitumba wana minyembwe bazwa yango ti lelo zone minier na biso minyembo lelo ekoya bazwa biso bunagana bazwi biso ba manono bazwi biso ba fizi bazwi biso ba mboka mike lelo ba pusani bazana Goma bino nyonso boyebi biloko ezosala na Est la République démocratique du Congo boyebi lolenge ni ba Rwandais bazingi biso e bongo tokila ba Palestinais Congolais moko na kolia malamu te bitelo bieli malamu te mai malamu te tokola na malamu te mbindo epai misala mabe kaka minere wa biso ba ko boma ba Congolais mikolo nyonso ba viol bomona ki to tsibilo ba kasaye ba kimi na ino ba telemika ka bongo lokwa bato bakatangata likambo yango nini tokolo ba République démocratique du Congo nini eko salama na bakambi ya Congo likambo wango bolingo bozo ya lolenge nini bandeko la ngai tolo ba bosolo boyeba ki pe Félix na Félix alelo bokesa nezate misolo mialité toyeba ki pe liboteli ya Félix lelo modelo bango bakomi bazwi na note ba Palestinien bakopesa boni po ba réfugié Palestinien ba ya awa ba kofande sika nini to kundele so bitumba ba Palestinien peuple congolais o ezali soulèvement oyo nde ezali soulèvement tozanga ka soulèvement bayiba mapona mito se soulèvate mapona mema besala mito se soulèvate mais oyo ba Palestinien ezali congolais nyonso hôtel ma bisiki ezali bakovanda wapi soki ba Égyptien basala bango pembele ba boyi bango batambo lipene pe bongo Congo nde kunde Congo nde ali siko congolais ko nyoko pe azoka mopaya comme ça na valeur tolingi Congo to tolingi Congo te bandeko na ngai tolanda papa oyo na bokebi pe boyoka. Nous sommes solidaires à tous les peuples opprimés du monde. Oui, nous sommes solidaires à tous les peuples opprimés du monde, étant donné que notre organisation travaille avec des peuples, des pays qui sont dans la même lutte que nous, dans une articulation de la lutte contre l'impérialisme. Cependant, je dis bien, cependant, il ne faut pas oublier certaines réalités. Et donc, dans le cas de ce sujet, de ce que je suis en train d'aborder, l'information est passée presque inaperçue. En tout cas, j'espère que maintenant que je suis en train d'en parler, les camarades panafricanistes, les médias panafricanistes auront le courage aussi de dénoncer, d'alerter et de sensibiliser les populations. Comme ça, ensemble, nous allons pouvoir mettre la pression sur le gouvernement de Félix Tshisekedi au Congo. Je suis tombé sur une information aujourd'hui que mon équipe m'a envoyée où la presse israélienne annonce que Israël négocie avec Félix Tshisekedi, avec le gouvernement du Congo, pour accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza, accueillir des réfugiés palestiniens. Je vais essayer de vous lire le passage de l'article, je vous montre, hein, c'est disponible ici. Ils disent dans l'article que des responsables israéliens affirment avoir eu des pourparlers secrets avec le Congo et plusieurs autres pays africains pour éventuellement accueillir des Palestiniens de Gaza, indique le média en hébreu Zman
Israël ce mardi. Le Congo sera disposé à accueillir des migrants et nous sommes en pourparlers avec d'autres, a déclaré une source bien informée au sein du cabinet de sécurité d'Israël, des propos recueillis par le média israélien partenaire du quotidien en ligne Time of Israel. Vous savez qu'en ce moment, la question de l'avenir de la population palestinienne depuis le début de ce conflit est un sujet brûlant entre Israël et ses alliés. Alors, quand on découvre que le gouvernement congolais vient et serait en discussion avec le gouvernement israélien pour accueillir des réfugiés au Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, je peux comprendre que il y a des gens qui diront oui, mais ce sont des réfugiés, il faut être solidaire au peuple palestinien. Je répète encore une fois, nous sommes solidaires à tous les peuples opprimés du monde. Ce n'est pas une question de Palestiniens ou autre. Et ce que je suis en train de dénoncer, ce que je suis en train de dire à travers cette vidéo n'est pas être contre qui que ce soit ou pour qui que ce soit. Mais nous devons dire au gouvernement congolais qui s'apprête une nouvelle fois, le gouvernement, le président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si ce monsieur a un cerveau pour réfléchir. Je ne sais pas si peut-être il a un cul d'huître ou pas. Je ne sais pas qui sont ses conseillers. Mais nous avertissons le gouvernement du Congo en disant au gouvernement du Congo que cette fois-ci, le peuple congolais, le peuple africain ne restera pas les bras croisés et silencieux face à ce que vous êtes en train de vous apprêter à faire. Pourquoi je dis cela? Nous avons déjà nos problèmes sur le continent africain. Nous avons nos problèmes à régler. Je suis désolé, mais l'Afrique ne peut pas accueillir, et encore moins le Congo ne peut pas accueillir des réfugiés palestiniens. Parce que, avant tout, je ne comprends pas tous ces pays qui soutiennent la Palestine et le Hamas. Tous ces gouvernements qui soutiennent, qui sont d'accord. Tous ces gouvernements occidentaux qui se disent pays des droits de l'homme, humanistes, etc. Tous ces pays du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie. Mais pourquoi aucun de ces pays refuse d'accueillir les réfugiés palestiniens? Même l'Égypte qui est frontalier de la bande de Gaza, de Palestine, refuse d'accueillir les réfugiés palestiniens. Alors, une nouvelle fois, on décide d'aller les déposer au Congo, d'aller les déposer dans les pays africains. Moi, je suis désolé de le dire. L'Afrique ne peut pas être le dépotoir à l'échelle continentale de tout le monde. C'est-à-dire, quand les autres ne veulent pas, on vient chez nous, on les dépose chez nous. Vous savez, il y a une réalité. Je dirais même des réalités. Si je suis en train de prendre la parole pour dire que ce qui se passe est très grave, le plan qui se prépare est dangereux. On ne peut pas vouloir mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer des soi-disant réfugiés d'un pays en guerre pour les ramener dans un pays en guerre. Oui, je répète, on ne peut pas vouloir mettre en place un couloir humanitaire pour ramener des réfugiés d'un pays en guerre vers un pays en guerre. Pourquoi je vous dis cela? Cela fait plus de 20 ans que le Congo est en guerre. 20 ans de génocide au Congo. Et les mêmes personnes qui s'apprêtent, les mêmes personnes qui veulent mijoter ce plan d'envoyer des réfugiés soi-disant palestiniens au Congo, les États-Unis, etc.,
ce sont les mêmes qui sont responsables de génocides qui se déroulent au Congo depuis 20 ans et qui a coûté la vie à plus de 20 millions de personnes. Des hommes, des femmes, des enfants. Les atrocités qui se déroulent au Congo, à l'est du pays, on ne peut même pas le comparer à ce qui se passe en Palestine. Et de toute façon, on ne peut pas hiérarchiser les horreurs. Mais je dis juste que ce que vivent les populations au Congo depuis plus de 20 ans, on égorge des femmes, on égorge des bébés, on viole des bébés, on égorge des femmes enceintes, on éventre des femmes enceintes, on sort les bébés, on viole les bébés. Le monde entier est silencieux. Le monde entier fait l'aveugle, sourd et aveugle. Personne ne compatit avec les morts au Congo, les douleurs du peuple congolais, la souffrance des Congolais et disons même la souffrance, la douleur du peuple africain. Personne ne se soucie de cela. Qui a mis en place un couloir humanitaire pour sortir ces femmes, ces enfants au Congo qui sont victimes de guerre, de génocide, d'atrocités, de barbarie, qui ne dit pas son nom depuis plus de 20 ans, pour les protéger? Personne. Est-ce que ça veut dire que la vie de ces personnes ne coûte pas la même chose que la vie des Palestiniens, par exemple? Parce que là, on s'apprête à envoyer des réfugiés palestiniens au Congo. Voilà des populations, des peuples qui vivent déjà des crimes, des horreurs. Les mêmes personnes qui ont financé et qui alimentent les guerres entre le Hamas et l'Israël, ce sont les mêmes qui alimentent ces guerres qui se déroulent au Congo. Ce sont les mêmes qui soutiennent ce génocide qui se déroule au Congo à travers le vassal Paul Kagame, le Rwanda. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, vous savez, je dis toujours que l'oubli est un poison, le rappel est l'antidote. Vous savez, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. L'Afrique, le continent africain, le Congo, disons, le Congo n'a-t-il pas assez de problèmes comme ça pour que les Occidentaux, ceux qui sont responsables des malheurs du peuple congolais, viennent encore vouloir en rajouter en envoyant des soi-disant réfugiés au Congo? Ça veut dire que nous sommes sur le continent africain où ces pays d'Afrique eux-mêmes refusent d'accepter des réfugiés africains fuyant des guerres au Soudan, en Somalie, au Congo, etc. Entre eux, ils ne veulent pas accueillir des réfugiés, leurs propres semblables africains. Mais voilà que ces gouvernements, ces dirigeants dirigés, sont prêts à accueillir des réfugiés des autres peuples au détriment de leur propre population. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est pour cette raison que les Occidentaux ont magouillé les élections au Congo pour faire réélire Félix Tshisekedi? Parce que nous savons et nous sommes au courant de comment se déroulent les élections, les informations, comment on inonde les populations de fausses informations pour pouvoir élire un candidat qui sert aux intérêts des Occidentaux. Nous sommes au courant. Est-ce que c'est pour cette raison que Félix Tshisekedi a été réélu? Pour qu'il puisse accepter d'accueillir des réfugiés palestiniens au Congo, alors que déjà le gouvernement congolais n'est pas capable de venir en aide aux réfugiés congolais. Le gouvernement de Tshisekedi n'est pas capable de trouver une solution pour régler la guerre qui se déroule au Congo, le génocide au Congo. Mais Tshisekedi est prêt à accueillir des réfugiés palestiniens. Je sais que derrière, il y a aussi un problème financier. Parce que oui, ils ne vont pas envoyer ces réfugiés au Congo gratuitement. Encore une fois, sûrement qu'on a promis à Félix Tshisekedi d'accepter ces personnes et on va donner de l'argent, le Congo
aura le droit d'obtenir des prêts auprès des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, etc. Nous sommes toujours dans le même système. Nous sommes toujours dans ce spirale qui ne termine jamais. Alors, comment le gouvernement de Tshisekedi peut accepter cela? Maintenant, si demain, imaginons que le gouvernement de Tshisekedi accepte d'accueillir ces réfugiés, qu'est-ce qui nous prouve et nous démontre réellement que ces personnes qu'ils vont envoyer au Congo sont réellement des réfugiés? Puisque nous savons que le Congo n'est pas en état solide. L'État congolais est défaillant. Nous savons que l'État congolais ne possède pas un service de renseignement efficace, un service d'espionnage. Quelle information dispose le gouvernement de Félix Tshisekedi avant d'accepter, je ne sais pas combien... Bakongomani, tokomi wapi. Ngana koboya te Félix azobokonzile, mais déjà Félix bota la place au toki. Déjà Félix nazoloba ba candidat président de la République. Bino oboya ki pobo kamba mboka ko. Boya ki pobo s'associer ba pia bino misolo. To boya ki penza na tina ya kosonga Congo. Na lingi na mona bino ko se poser la biloko oyo. Na lingi na mona bino li fili. Bo sala pona ko telemela biloko oyo bino na ba candidat. Boni pe mitema mambindo boye. Soki bozwaki ba 65 000 $. Ya ko pesa. Cela veut dire bozo pe la ba moyen. Et bongo na ekolo wala bino bolinga bo kamba lobi. Soki ba pesa bino maboko. Bolinga bo tika yango na lolengo yo. C'est comme moto moko bimi kanza ya kosala makama bebo. Mindele ba kolobela yango la kocha pe ba mindele wana ba kolobela yango ba koloba pe balobi iyo Félix Asandimi bato wana baya bandeko bakovanda wapi Congolais moko naza komona melio bakovanda wapi bokosela bango nini likambo pe nini ba Congolais likambo pe nini na kotoko boye e kosala ngai pasi po ete to ali su na tango penze ya lolengi oyo kuli susu nini bali masala ba Congolais et loko nini batami na sima bato baya yango na mikili ya bapaya bato baya tebe na filika mususu tebe ya biso na utaki kochela bino président moninga mususu ya Niger akotalisa bolenga bozwira bango akotalisa population Félix talisa population babunde tumba po yoko kokate okolia malamu tende kolanga meliyo ezali papa boni pe konyoko batu boy okena biso wapi etumba na ba M23 okoki bango te bango ba kotelema kobunda mikolo nyonso etumba ba Rwandais ya balkanisation osilisi na ino te omemi biso lisu wapi na ba Palestina oyo tokena bango wapi bakovanda so bakimi bavanda kuna te bande kolanga babunda pe bitumba bango biso pe toko bunda biso no tolongi te yango na koloba na Théodore papa Théodore na botosi bonso na ali nango lokolo ali moto la mibeko o ali pe moto mote ba pate papa lokolo ko yepa Martin Fayulu Madidi boko sanga na bilo boye kaka boko koloko ba mbwa ko pale lokolo boko lo ba ete boyeyi po bunde tumba ya solo botanga na Biblia malamu bobunde la biso etumba ya solo likambo nini ezo na Congo likambo nini to komi ko banga Congo bolinda bokimisa ba Congolais batika mboka lokolo ba pont rouge to bunde tumba ya bonsomi pe ya solo Congolais tango ya ngoyo Congolais telemalinge kolo wayo kosala te makambo lokolo kolinga kosala te ndeko na ngai kosala te lokolo kolinga makambo kosala ndeko na ngai toteleme biso banso bakongomani toboya likambo oyo mindele babeti yango pema pe ya biso ezala kaka boye soki totelemi te bapalestinien bakoya bakovanda wapi bakongomani soki bango moko baza na esika kovanda te bamboko babotola bango nano bazwi te bon bapalestine tokopesa bango eteni nini lobi bakomela biso esu bangangi na mabeye na biso tolobi te Félix boma biso mekasilika bapalestine tokondima te yango tokoyebisa tu Congolais botelema na yebi te soki na sila tsheli bilo tshamo ekomi zone rouge bakokangaka bana wana baboyi baparlementaire ya Fayulu basala mosala bisika nyonso bazali bakolanda bango bapolisi ya bafabo bakotelema kobete bango masasi kokanga bango alors eloko tokoki kondima te na eluluko ya likambo yeli biso totelema biso banso ndeko nanga
na ko yebisa biso makamba solo bandeko bako yamba nani kabuya sona bango to ko yamba te to ko pesa nanu malako oyo ko lamusa biso so bakongo mani to telema po to bondeli kolo ya solo na ande la soki sina ngai popo ezu la mente religieuse ezu comme la mama lisaya na Esther Bonuka Lompinga ezu comme la Gradir Lompinga ezu comme la bongo premier nouveau riche Gloire Lompinga LG ezu comme la bongo Miradisa Lompinga ezu comme la bapuramenta Angola no bondia botard de bonheur RMC ko comme la bino maman d'Angola na mokite ne Florence ya Matondo Mido et pourquoi pas maman Jacqueline Bonyoma ezu et comme la bonne la servante de l'Éternel Christian Lompinga et pourquoi pas Nzambalola Miradi Saya Lompinga ezu et mon abino ba maman moto mojali moto mozima mite mama jawa salam alaikum na ba musulman ngai to tele me bisikolo so ba congolais bozali to se mobiliser encore une fois to la pondite to mola mongombo chaba banderole comment mikanda lo ba non na ba Palestine na ba koya na Congo te mboke za biso mboke za Félix te et c'est héritage tata la été et c'est maman na été ezali de Congo ya ngai na yo ya biso baso congolais nyo sa boy le kambo toko la mongongo pe toko tambola koloba non arrivé à Palestine so que Félix pa linga zo ekimia ali a 5 ans ya malamu to boy na biso le kamboana to boy na mboka na biso alors congolais soutenir biso na ba marche to ça toi na biso to le côté poto so ba kaliko ba banderole to tel misango na ba balabala bisika lo so to tombola yango et sengeli ba moyen bo soutenir biso la kambo so que to tiki boy ba été congolais moni passe merci na kaboya l'homme position d'échange par l'équipe qui gagne prompt rétablissement n'a pas budget directeur à recherche stratégique bande comme so ba sa ba côté retraite ko bata lobby pour la kobondi la pour la République démocratique du Congo moi moké mais solo to zaki na ba poche na biso to tindi bande ko ba ko bondi la poto lobby mon follow ezo esengeli prière ezala nzamba za liboso ndeko oyo tunaki ngolobi mamo c'est ali comme to so yebisa biso Gédéon ozo yebisa biso na ndeko za mutaliboma oye pono za mutaliboma parce que pema oyo zo bikala ngo za ya nzambe Kongo za mboka ya nzambe tokotika Kongo na maboko ya satana te loko yo za ndoki satana moloki oyo yo za parmi bato ye po bundisa chaîne po bundisa nga kufa elanda yo ndenge ba Congolais bazo souffrir sikoyo ba Congolais bazo nyoko masikoyo yo ningi biso totanga nzambe te totanga yo il faut totaler ça va comme mani était mis sur la biso faire mokeli diable a ko dominer sur la République démocratique du Congo diable a ko nyoko pe o lingi biso to ba comme nzambe te na landa ti dekola ngai moko ya mwasi a côté ya bato alobini na bango tango yango boye bato mokeli ya komona bino ndeko mutu no sa ko pekiso tango koma mokeli yebisa mutu la kama mabe ali moto mabe ku faire la partage na ye biso to ko kena nzambe lo pe to ko bunda pe to ko longa popo la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda Seye, to vote